Donc komona yo kolobaki kofelo midaza koko e bambi yo mabe. E bambi yo. Sindi le kera zalaka bandana ote. A respectaka yo na part na yo mais kota la makamozo sala ba propos pozo prononcer pour na sindi le kera et pesa mutema pasi et pesa mawa mingi. Donc je n'imagine même pas de non comprendre même pas na la peine degré ya en ozanango envers moi na moninga non dimati ezaka cause la complexé. Ponga pona nga mutu soka na 69 ans 68 ans a côté quoi. Donc aza jeune. Ba warrior nandenga mabete to solo la. Nga comprendre pourquoi ba tunyo so balinga ko utiliser bino. Artiste musicien na biso Fally Ipupa. Yo olobi ozala mutu mayele olinga ba bezite. Pourquoi linga batu oyo basala ka buzo bato bataka ko fiolomide bango nyoso bakime pa na yo. Nga nazo imaginer te nazo ngeli yango yo mutu ya 60 ou 69 ans obenga moninga taza koko non. Soki yo moni ke oza jeune, c'est que moninga pazana no jeune. C'est que soki yo moni ke moninga za koko, c'est que yo poza koko. Ezo landana na ba âge obino boza nango. Est-ce que ba âge obino bo nango et pe ba timno bokota na ba polémique ya salité boy et permettre bino. Sinda répondre à mutu te na ndenga mabete to a famille, je vous dis la vérité. Seigneur. À répondre à Moutouté parce que y a mon a déjà ça old dans le bien anglais. A mon a déjà ça na sommet. Biso skoto ana se ata to lobi mabena e. A répondre biso ndeni ya za likolo biso to ana se. Mon Dieu. Na ko zong saka na nzela ke mama lambalia toyate. Omoninga wana sali lelo. Lobi peut-être ba yo zong so na nzela et pas bateau ba yebi histoire. Oka na sali lelo ya suka. Lambalia mère. Ça la concerne na yo na bo capacité na yo. Lamba penzalia cha mwamba cha mateka. Nga jika de la presse na regarde. Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, j'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Bon dimanche à vous tous. Que les bons Dieu vous bénissent abondamment. Merci beaucoup. En tout cas, ceux qui m'ont cambozo, tout en a monté ma moyenne bomba, izate. Et c'est na lopa. Merci beaucoup na bafani ya mopa au mokonzi songa mbeli. Quadraman, les vrais mopa ou les vieux Rambo. Merci beaucoup na bafani ya mama si la reine mère. Idem ya ba mama moi sinzambe topesi bango matondo topesi bango merci bipa nyonso bazali bongo na obosa na bafani ya Inosubi Tigre enfant béni de la RDC na pesi bango merci beaucoup na bagoloise tout ba balanga biso balinga biso topesi bango losako topesi bango bambote na bango bipa nyonso bazali merci beaucoup bongo Fabriguez le maestro tokobosa na ye jamais et ba on a pesi mbote te Ketote mutema mabete mais tolinga kabango. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup parce que émission na sala qui la fois passée et comme pas mukolo nango. Na linga kinde et comme pas mukolo nango. Mais chose grave na moni ke mukolo nango alingia gratter baise par rapport ya moi eloko moko boye moko azo bongisa. Ezo sopa. Yo moko za mukolo pas muto zo bengaki akoko. Yo moko za mukolo pa na yi. C'est que yo za koko lolo alors. Et sopa bino. Pourquoi vous avez la capacité de faire l'actualité na bino moko tango bozana ba musique, tango bozana ba concert, bozana l'actualité na bino moko te bo djembela na sima actualité. Quand muto zo benga koko wana nde muto yo zo djembela na sima actualité na ye, po peso makambo sa la concert. Quel soni. Ngana pesi kanzambe merci parce que na nyoso émission na bino bosali mobimba c'est que boye ko répondre nga pe na zara muto soi-disant ba légende ba yo répondre ba to pamba loko abiso c'est grave. C'est que tout y est zuipenda ya mawa ya soni donc omona yo kolobaki kofelo midaza koko e bambi yo mabe e bambi yo sindi le kera zalaka bandana ote a respectaka yo na part na yo mais kota la makamozo sala ba propos pozo prononcer pour na sindi le kera et pesa mutema pasi et pesa mawa mingi donc je n'imagine même pas de non comprendre même pas na la peine degré ya en ozanango envers moi na moninga non dimati ezaka cause la complexé ponga pona nga mutu soka na 69 ans 68 ans a côté quoi donc aza jeune mais moi je n'imagine nazo imaginer te nazo ngeli yango yo mutu ya 60 ou 69 ans obenga moninga taza koko non.
Ce qui est monique aux jeunes, c'est que moninga pas na nous jeunes. C'est que ce qui est monique moninga za koko, c'est que yo posa koko. Ezo landana na ba âge obino boza nango. Est-ce que ba âge obino bo nango et permettre bino bokota na ba polémique ya salité boy et permettre binote? Bo ça la soni ya musique ya mboka na biso. Awa na olobela mutu te, ezui. Bo ça la soni ya musique ya mboka na biso, bo bebisi critique na biso, bo bebisi nyonso na biso. Imaginez vraiment grand maman comme toi, une grande maman comme toi. Tu peux faire des choses pareilles. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. Nana sepelika parce que et touti. Et sopabino. Bon ça la soni ya musique ya mboka na biso. Ceux qui ont condamné koko wana mutema mabe, koko wana zaboye. Na part na yo en étant une femme sage, en étant une maman sage, ou bien un homme sage, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu amènes des polémiques à 4 balles. C'est parce qu'aux un concert, tu veux gratter à quelque chose qui ne te concerne même pas. Pour ça, la base na ba kombo na bino total assez épais ça. Kofi soka sali base ça la tout autour ya bana na ye, tout autour ya libota na ye, tout autour ya vie na ya. Tikalo ça la base na kombo amutute. Bino soko bozo gratter ba base na ba kombo bato. O ezaka avant goût. Ngana eko sala, o ya koya lobi. Vous commencez là na moni bato ba na ba misapi na bango na ba commentaire et respecter. Na monite est-ce que tant que bino bo sali, tant que bino bo attaquer bateau ba sali bino loroté. Bateau ba yaka na ba commentaire, il faut respecter. Chez nous au Congo, on ne connaît pas. Est-ce que bayeti, c'est la honte. C'est la honte. Et na bino bateau ba yaka na ba commentaire, je vous aime hein, parce que YouTube ba yeba teke, bino bo yaka rocher na ba commentaire amabe. Ya kontara ke botalinga. YouTube penza yeba teke bo rocher na ba commentaire amabe. Je vous aime. Parfois, je ne vous réponds pas même. Je regarde seulement, ah merci, parce que tu as ajouté quelque chose. Voilà, venez massivement. Venez nous inciter comme l'habitude. Mais il faut avoir aussi l'habitude d'aller là où il y a les autres qui provoquent des problèmes. Il ne faut pas seulement venir chez nous. Ça fait honte. Ça fait honte. Oh, quand on a mon na kingo boy, pourquoi? Maman ou pied tata. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas besoin de donner visibilité à quelqu'un qui est en train de chercher la visibilité. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas cité. Mais j'ai dit merci parce que la personne est venue me répondre. Mon Dieu. Il se peut être quelqu'un. Ah, Seigneur. Toi, tu vas tout dans beaucoup. Les gens d'ailleurs répondre. Mon Dieu. Icône d'ailleurs répondre. Oh, tu peux comparer na Cindy, tu peux y avoir. Mais yaza eko répondre. Mais si n'y a répondu à moutou, t'es un andéga ma bête toi famille. Seigneur. Si n'y a répondu à moutou, t'es un andéga ma bête toi famille. Je vous dis la vérité. Seigneur. À répondre à moutou, parce que y'a mon a déjà ça old. Dans le Bible en anglais. A mon a déjà ça na sommet. Biso skoto ana se ata tolobi ma benae. A répondre biso ndeni. Y'a za likolo biso to ana se. Mon Dieu. On est où? Franchement, na préféré na taba. Donc le moutroua vient à biso. Joska na préféré na ngaye parce qu'en dimine que non na fonda na ko na musique mbo atika ba bilembo na ebeta ka pe ya somo toyoka kango na préféré na ngalo kwaye ke bola la bola mukozo bongiselo ko moko bongisango na base na sima kombo mutu e pesati wala igilai e pesati voilà pourquoi moni ki ata kombo na ko kango te parce que na fandi na bulenga pero yo a lukande visibilité na sima muninga amoni déjà to pesi visibilité fort a comment lukasiko yo a tourner tout autour mais le roi peut mutema na ngeza moto ezara moto ko kana ngoko sipote pona za bank te ezara penda moto so na moni likamna linga penda na ya mbala mo na bis yango pe na yeko bimisi na yeko zong saka na nzela ke mama lambalia toyate omoni ka wana sali lelo lobi peut-être ba yo zong so na nzela et pas bateau ba yebi histoire okana sali lelo ya suka lambalia mère sala concert na yo na bo capacité na yo lamba penzalia cha mwamba cha mateka nga jika de la presse na royate. C'est la pire vérité na royate.
Ah wallahi bilahi na lobi lambalia. Déjà na timbeli musika Natali na moni bana mama siku na bazo potana na TikTok Natali nga mero aye na moni ba captinga mero azo luka visibilité à comprendre déjà que koto eza liziba makambu donc soki na meki kaka nana ba makambu ebele nga mona comprendre na moni ka que ça ne va pas donc c'est inutile la dame au nom de Cindy de Guerre. Tu as droit à l'obélaï parce que je vous dis, à part Maniker, Cindy a tika la vous répondre de tout. Je vous dis, na si so geza na moi c'est afingami na Kisasa. Afingami na monde entier na communauté congolaise. Le rôle à Cindy de Guerre, même avec les Africains, surtout na phénomène ya nani, ya album ya hippodrome. Singelo ya mon papa utaki obimisa pona nani promotion hippodrome modèle même les Africains basataka ki na mama si bon matin mais cette femme là est toujours debout. Ça fait la honte kota la makambozo les canapenza mutuloko la yo okomi lelo kozala na sima et puis ba warrior nandenga mabete to solo là na comprendre pourquoi ba tunyo so balinga ko utiliser bino artiste musicien na biso Fally Ipupa yo olobi ozala moto ya mayele olinga babezte pourquoi olinga batu oyo basalaka buzo bato batakaka Koffi Olomide bango nyonso bakime pa na yo parce que kotala mama wana azokima mingi epa na yo soit bino nde bopuyaka bato oyo bafingaka batu mpona batu boye nalobi eloko te mais napesika impression na nga parce que eza mama na soni likambo nazomona eza mama na soni ce n'est pas du tout gentil bon comprendre de biso la famille soki bokoboyoki makelele bolimbisa biso mama na biso sala musique tchala mwana sa kufi tchala mwana za lisute ebele ba justification basambaka na moweyi te sambe na ngai basamba na moweyi te asa kufi mère fala ke obongisa ne tango azaki na bomoi yo bongisi te aza lisute Elisabeth asa kufa yo sikozo samba na moweyi ebele ba justification Fabrice kata tokutani ka lobi wezaki ka vangu justification makasi boye na moweyi ezalaka te je vous dis la famille tango na banda koloba na yebi mutu wana des choses cachées loba na wata bible les choses cachées et comme okendo bima na polele ba français ba lobi bongo te